160 000 ezali mbongo o esengeli kofuta nango moto na Congo te fonctionnaire akoka koleisa famille na ye. Me boyeba ke situation wana ezalaki oyo toyaki kokuta banda toya tobandi mosala ya kokanga kozipa bisika nyonso mbongo ya Congo pe ya bakongole ezalaki kobima. Mbongo wana oyo ezalaki kosala ke bato bafutaka bango mbongo moke. Lelo tobandi komatisa ba recette ya mboka na biso. Ça veut dire que mikolo mizali koya kuna bokoyoka que conséquence nango ekozala sur les salaires ya ba fonctionnaires ya mboka na biso. Donc bozala na patience. Toye pona kosalela Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Toye nde kotombola yango kozongisa yango nesika esengeli ezala. Bosala ngai confiance na kozonga lisusu awa.